Yaya passe na motema, finalement on ne sait plus à qui faire confiance. Yaya bozali komela batumbongo ata mutu oyo azali proche na yo. Yaya to que de bongo na France précisément na Pont de Paris, na Saint-Denis et pas wapi un certain monsieur qui se dit pasteur yekomona ye Freddy ameli $4,500 ya mama Pascaline oya pesa kiye pona azola ye mwana na Kinshasa aya na ye awa topé na Paris. Pona nini kubala tumbongo wana mbongo wana apesa ki yango ndenge ni. Est-ce que ce pasteur ya Pont de Paris na Saint-Denis Freddy azali vraiment pasteur to azali escroc? Non seulement ça, est-ce que azali tindiker gang to azali gangité yango to koyeba lelo. Yali solo to kobete na lelo et salami bongo na Pointe Noire, jeune fille na kombo ya Evelyne issue d'une famille pauvre. Kasi likolo ya koluka mbongo akoma na mbongo Evelyne akutana na ami d'enfance na ye oyo amemaki ye akende kolagisa ye esika wapi ami d'enfance azwa vie. Ami d'enfance amemaki ye na mboka oyo babengaka Chamanzasi pembeni ya Kabinda epai wapi Evelyne akomaki na mbongo. Kasi Evelyne akufi mystérieusement po abosanaki condition oyo bapesaki ye asalaka chaque jour. Yaya le diable n'est pas ton ami. Ata osalaka chaque fois. Obosani mbala moko mabe ekoya. Pour la niba bagana kozwa mbongo ya kisi. Est-ce que ezalaka kisi ya mbongo to mbongo ya kisi? Eloko nini ebomi Evelyne? Yango tokobetela oli solo lelo. Yaya toyokaka na mato ya batu balobaka ototalaka pe na bilili. Est-ce que makambu oyo balobaka ke esika wapi papa Simo Kimbangu Vulusi Kimbangu anyata matambi na ye etikala truana mutu nyonso to ayaka soka cheli kolowana ekoki ozala mwana muke ozala mukolo ozala koko soko che musapi wana ocheli kolo pardon ekokaka. Est-ce que ezalaka ya solo to ya lokuta ndeko oyo kuta yeke televisa boyi yango alobi ezalaka lokuta? Est-ce que ezalaka ya solo to ya lokuta? Tala témoignage à lokuta, hein? Ok, tala non vidéo oui. Regarde. Très bien, Olandi vidéo. Oza quinoa, zoa transport na yo, vu qu'oza dubitatif, oza na ba doute. Zoa transport na yo, kene na lutendele. Yaya tribu luba pose problème. Est-ce que oyebaka histoire ya mboka na yo Congo démocratique? Est-ce que boyebi qu'il y a deux sortes ya baluba na kati ya Congo démocratique? L'histoire na nous enseigner. Tala. Nous avons des tribus Luba au Congo. Okay. Les Luba de Katanga qui sont sortis en Angola pour prendre la juridiction katangaise. Okay. Ils sont les Luba avec leur suprême Mwatayam. Okay. Mais nous avons encore un deuxième tribu Luba qui était sorti en Égypte pour rentrer au Congo comme deuxième tribu par la canal de M. Roi Ngongolo Tete. Ngongolo Tete avait 3 tribus des esclaves. Les Tétéla, les Mongo et les Lukele qui l'avaient acheté à la Syrie, à Centrafrique. C'est difficile que la guerre puisse se terminer en Ituri. On a un député qui dénonce combien de députés honorables à Somba. Alors, c'est très difficile. Il y a quoi moi, l'autorité de guerre et à Ituri pour les Nations Unies. Donc, guerre et ça, la Ituri pour les Nations Unies et peu si que soit il y a des députés à dénoncer. C'est difficile qu'on ait la paix présentement en Ituri. Les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit. Et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi, je ne savais pas.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo Mboka tozwe l'indépendance tala lilo yo tokoma kolela mboka ya bato ya Lumumba tala bétranger bazali kodondwa kuna bitumba na Goma bandeko na ngai bazali kokufa biso bapenaki mbuta masange kezongi isufi tolangwa Mobutu aloba lisanga moko tata be moko metala lilo tribalisme eleki na mboka Kongo bayebisingaki kufa eske nazalaki kidiba yango mpe nazomituna nani abomisi mboka nanga mama nani abomi mboka yelele abomi mboka mama nani abomi mboka ya abomi mboka lipa na soma na 200 lele koma 500 wanga na soma na 200 lele koma 1000 francs soki natali to ya dollar décret et mata soki natali valeur à franc pasi na mawa nani nani abomi mboka nani yango nani abomi mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyos tu bozwami merci na confiance pe fidélité bozo continuer toujours couper sa programme Oyo Radio Lokole masolo na chaîne na bino Radio Lokole Télévision et pa wapi tozali ko beta masolo pona kosunga communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala na lobaka yango chaque fois masolo auto betaka awa ezalaka pona ko nuire batu te pona ko bebisa comportement to pona ko bebisa réputation ya batute kaka pona ko sunga esika ndeko akoyaki yo okoya te esika pende ko alongaki yo pesa nini olonga chaque fois bandeko bo pesa ka biso masoto betaka soko pesi solo to beta yango na nute biso avant ko beta lisolo to etidiaka to tunaka investigation totali équipe mobimba est-ce que lisolo oyo to arranger ngo à l'amiable to ya na télévision ce que to na télévision c'est que to meka ka l'amiable simbite to na ngo awa na mass media pour papa ya Boania, ba mama ya Boania, basunga biso to bongisa. To lobaka yango chaque fois makam auto lobaka awa. Ezali parole d'évangile te. Kaka auto lobi feza ndengo na te. Mutinyo so la droit ya koloba. Auto lobaka soki ndeko apesi so na ye to beti yango eke yo moni li solo wa ndengo ate ozali na plein droit ya kozonga koloba no papa fiston li solo wana ezali ndengo na te. Est-ce que komi c'est que bien voilà. Obo besano obomoni le autre na de masolo ya kobeta tokobeta de masolo tokobala na lisolo ya pasteur Freddy après tokosukisa bongo na lisolo ya Eveline na kati kuna ne toko développer titre oyo moni na sommeur. Ozali ko ndabiso ozali na Paris, na France, na Saint-Denis, na Port-de-France et pas yapi église entre parenthèses ya pasteur Freddy ezali. Est-ce que pasteur Freddy oyo azali pasteur na église ya Batu to azali l'église na ye oyo azimbongo ya Batu 4500 € alingi kozongo sate abandi kotinda ba photo lokoma comme si azali bongo na hôpital yoka liso ya ekopesa o pasi pasteur Freddy to benga ki yo nga soki mutasali mabe azaka sous pasteur takoma ka frère Freddy to benga pasteur pour la référence na ebiti ya bandimi na bino ote ya l'église na yomoko to ote ya l'église ya Batu église na bango ezali bongo na port de Paris hein na Saint-Denis n'est-ce pas na France na Paris Saint-Denis, Port-de-France. Boyebi yango n'est-ce pas et pas et pasteur Freddy. Ce que pasteur akuna, ce que pasteur akuna boyebi ngaye aya akota awa aya kosoana biso. Il y avait une femme qui s'appelle Maman Pascaline, Maman Pascaline ayebanaki na maman ya ba Freddy très bien, na maman ya ba pasteur Freddy très bien. Abanaye kozwe lokola mama na ye mama ya ba pasteur Freddy asi akenda au-delà nzamba bengai akufa kasi tango azalaki na bomoi mama oyo Pascaline abalaki kozwe lokola mama na ya sungaye na makambu
ebele ya kosakana te asungai na makambu ebele ya kosakana te kasi il y avait un moment maman Pascaline oyo azaki na mwana ye azali bongo na Kinshasa moko ya bana na ye alingaki mwana na ye ya mwasi aya bongo na France. Alors tout le monde qui famille déjà na ba pasteur Freddy et consort na lisolo kaka te na lingi mwana nga mwasi azoya ganki moko la solaki na ye na pesa ye mbongo asainga $4,500 sope euro pour aya na mwana nga ya mwasi. Freddy azalaki wana ko beta pasteur abi ya mama tayo moko 4,500 okozwa yango pesa mutu mususu nga nazali awa ngai pe na yakana batu o est-ce que pasteur Freddy wana azape ganki azatindike alongola batu na Kisasa ayena bango na France tala kuntseki tala kumamba nga pe na ebite mama Pascaline eloko ni ezwaki apesi confiance te mutu ya famille o ndeko na ngai akosala ngai mabete. Combien? 4,500. Allez, maman Pascaline a eu $2,000. Ce qui peut être €2,000. Pia, cash. Après, si yango pas pasteur Freddy. Pasteur Freddy a accueilli. Tout le monde va commencer à dire maman, au moins $2,000. Tu peux savoir, baksa bon comme ça pour $2,000 ça la mouké. Maman Pascaline a dit on a facilité. Est-ce que bateau ba pasteur, bazoka qui c'est domination te? Maman a bimisa les sous $1,500 sur le euro après ça pasteur Freddy et combien 3,500 euros sur le dollar. Et si liwana te pasteur Freddy a dit sous moi si na ye keneka pa Pascaline a ko saka mbongo poto banda makambala moko. Moi c'est pasteur Freddy mama to boko tanga komono pour la respect mo yebi makamto loba awa. Yebisa mbal na yo apesa mbongo ya batu yo mutu ya kozwa 1000 ya suka so 1500 suka wana mwasi na ye mama Pascaline a juste pia 1000 euros so $1,000 apesa mwasi wana aki apesa mbal na ye total combien $4,500 et coquille. Pasteur Freddy oyo ya Port de Paris Saint-Denis na France ce qui peut passer ce peut église na ye ce qui peut assemblée na kuna na yebité banda ba démarche et kenda ma blandi et comme bikende bizongo bikende bizongo ya pona nini bino ba pasteur bozalaka ata ba pasteur ba la télévision ozo benga ngana bikisaka boye ba kosala boye ba tina mbongo soki ba pesi yo mbongo ya ezalaka so ba pesi ko mbongo ma okangi téléphone oboyi koloba okosambela pona mutute eloko moko teme ozwa kimbongo ya batu bozaka ndengo mapwani pasteur Freddy asali juste nde ba pasteur basalaka aboyi ko pesa aboyi ko ba démarche ya towe na télévision passer à dire 3 ans maman oya zela ba pasteur zela papa Freddy pasteur soi-disant ela ye mwana ya kate yoka siko ba scénario bandi remedy stingde tangu ba scénario e bandi mais pasteur Freddy toza bandeko maman la bino zalaki awa na s'occuper na ye ya la bino zalaki na Canada bisike toza bandeko qu'est-ce qui ne va pas moi na ngazo ya te pour anine oh maman zela pendant 3 ans so mona gangi azimbongo ya mutu 3 ans moi na ya kate tellement pression les cas qui makasi pasteur soit des Freddy oyo ya Port de Paris na France Saint-Denis oh non maman naza na hôpital abandi kotine la maman Pascaline ma photo soki pe jour ngoi akopelaki na batu hôpital baka nga photo fini ki dry soki pe na chambre la pa mwasi na ye maman fini ka boulangette drati na kingo awa to pesa to mekato on ne sait pas pour moi je fait makamu oyo azu photo bakangi ndenge afini ki dra photo bomona na profil wana atindelié oh non aza malade oza malade soki na bibi na kota ina kosala nzoka tango akosi mama Pascaline Freddy pasteur na Port de France Port de Paris na Saint-Denis église wango za kuna yake na Kisasa na ebite mwa mbonga batu wala kangisa komene batamela wa mbongo ake kosomba lupango na Kisasa to ake ambiance koto aza pasteur mais soka bimi na Kisasa kuna jobala jikaye mbongo nostu na ba fioti honte à toi frère Freddy soi-disant pasteur na sarabino awa
tobetaka basolo mpona konuire bato te mpona kobebisa réputation te me mpona kosunga communauté esika ndeko akweyaki yo okweya te balobaka nini soki omoi ndoki osala nini obelela yango toali kobelela mpona frère mpona biso azali frère soki ata paster na bino aescroke bato 4500 ntango ye atindi foto ya maladi kotoyo akosi kuna nzoka aza na kisasa boyebika so ndenge jika salaka so jika kisasa baboum asalaka wana sango mpe yaka te na batelefone oyo tiktok yamba moto soki na yango kaka foto na ye paster soki mpe fresori na dekuna ye na tiktok yamba moto emonani koto na paris ke aza na kisasa nzoka si azonga mama Pascal na vérifier pe abi non ndenge yali awa azaya na kisasa azonga ki oh abengi mwana est-ce que un certain pasteur Freddy amonaki yo eloko moko te azongi kuna Freddy zongi sa mbongo Freddy a reconnaître 3 ans après azaki na mbongo trace liboso Freddy a pesi 1000 euros ya pas peu $1000 azongi si abandi ko kima Freddy abandi ko kima abosani ke bakoma presque famille kutu ya na bango na sope Canada soki wapi abenga Freddy pourquoi tu fais ça à cette maman Pascaline oyebite ke mama wana abandaki kosokipe na mama na biso lokola propre mama na ye pona nini otika ndengo wana okosunga mama te pesa embongo na ye soki okokite zongtela embongo na ye Freddy azoyoka te nzaye pala la raté Freddy akoma okanga téléphone amona la raté y avait siko une fête moi na bango na famille abalaki na esibino awa mama wana Pascaline akoma lokola na famille déjà donc c'était impossible mama Pascaline wana azanga na fête kuna ye pasteur ayebeki mama Pascaline na oya mama Pascaline na fête akuta na ye na hata fête kuna zela nano kobanda service te bino a pasteur obina na fête bande ba fali ba wemba ramna surtout on va vous dénoncer ti bakuta na mama Pascaline wapi mbongo na ngai tala kunseki tala kumamba un peu plus tard pasteur Oyo Freddy a payé ça sur $500 sur 500 euros au total azonti lokola $1500 ce qui peut euros article na combien 3000 euros ya bato akanga téléphone a bloqué maman Pascaline a embrassoute so ba bedo moya ko benga susu ezate akimina mbongo ya bato yo muto sa mera l'église ya pasteur Freddy na port de Paris Saint-Denis France yebisa futa mbongo ya bato numéro na yango webi o besano biso pesa ka numéro ya mboto pesa numéro to benga kana de concerné tika to benga nanu ye pasteur soi-disant pasteur Freddy sokia royamba to pa royamba te voilà système na biso awa est-ce que ayebi mama Pascaline voilà to benga pasteur Freddy c'est dommage est-ce que soka yebi numéro ya radio le collé a royamba te avec mabe koti siko to barubenga baza numéro mususu pour bayambaka wana azoko yambate on n'a pas le temps la somo na profil na yeba tie le ko la photo a tie photo mundele yeba te mundele a wuti wapi so pe yeba te photo mundele moko wana bon numéro na yeba pesi biso ya ngoyo plus 33 65 28 78 524 voilà numéro ya pasteur Freddy escroc oya meli azui 4500 ya batu pour na kisasa na poto ti lelo azong 6500 et tikali $3000 numéro ne yango église na bango na yebi soki pe église na ye soki pe église na bango mais ezalaka na port de Paris Saint-Denis France sana tuzongisa yango na Paris auto robagite torobi numéro ya pasteur Freddy yango frère Freddy bo benga yendeko boyebisa ye azongisa mbongo ya bato peut-être yebi numéro radio le collé yanga zo kima koyamba numéro na yango frère to pasteur Freddy na port de Paris Saint-Denis Paris plus 33 65 28 78 524 zongisa mbongo ya batu tokobenga susu na mama pe mwasi na ye yo za mama pasteur yo pe mutrene kozwa mbongo soki pe 1500 1000 euros ya suka wana bino bale complice na mbala na yo ya tobenga ya suka akoyamba te
Comprenez que Royambate. Voilà. Pasteur Freddy Ayamba à 0. Voilà. On ne peut pas s'éterniser si comme Moutou Azo Linga Koyambate. De toutes les façons, tu peux le numéro naïe. Boben Akuna, Pasteur Freddy. Pasteur Freddy, église à côté, il y a Pau de Paris, Saint-Denis, France, Paris. Azongi Sambongo ya Batu, ya Mama Pascal. Attends, et puis moi si na ye, yem sa moi si na ye, sambal na ye, azongi. D'ailleurs, moi si angope, azali complice pour mbongo ya souka, ce qui paye 1500, ce qui paye $1000, yem de ya kozwa, et pas Mama Pascaline. Ba preuve non tout ezali. Tu peux ça qui temps, tu baki zongi ça, mais aucune réaction, tu kozongi la yo. Alors, malgré que vous avez photo dans la miniature, mais cela n'exclut pas, par exemple, comment est-ce que basala qui trick na éviter na mwasi na yeo yemoko tondrenini mama na na mbetu ale kanga photo to tindela mama Pascaline wana to ko saye ke na san hôpital pendant que ba tindela photo ya ba ventrer ba na mukili oyo ba ventrer ba na mukili oyo ya wana benga ba fonctionnaire avec Nzambe voilà là je vois comme hôpital hein. Bozomona na Yewana. Bomani Freddy Yewana. Pasteur Freddy. Voilà, Pasteur Freddy Yewana. A fini que on est au ça koufrite awa. Ce qui pas quand on a kala, est-ce que vous demandez dans un wana? Ce qui pas na master infirmier à coopérer no kanga nala na mbeto kanga photo. Toko ba Yewana, Freddy. Mbongo ya batu zongi ça 4500 euros. Zongi ça 1500 et tikali 3000. Oh to loba kité, to lobi. Moi c'est un peu complice. Maman prochainement to otanga peu kombo na yo, soki bozongi simbongo ya batu té. Oh to loba kité, to lobi. Voilà. Autre chose à présent. Yaya na évité qu'est-ce qu'on doit faire pour la motomoyindo en général? Précisément congolais andima congolais ceux qui mundela yelo makambu ceux qui étrangers le makamba kondimate la preuve est que to monaka yango awa yaya qui sikutu ya maladie o ya sida mutabimsaka yango se baloba ngoni ceux qui komiona congolais bimsaka yango bandima kité il faut que mundela ya kobimsango sika boye docteur dans professeur oyo asali kisi ya ezobikisa sida bloga bazo kondimate soki za mundele ndembangu Mvuluzi kimbangu oyo asala ba miracle atambo adi kolo ya mai ba China tono ba suda ba buaka na fleuve abima tambola atika likola e kote wana kisasa soko niati likola le tikala ti lelo ba empreinte tikala yaya pourquoi ça ba empreinte à Jésus-Christ et ça na Jérusalem na Israël et c'est que ba kundaki ye tombu na e konso bozali kondima mais pour nini ya mvuluzi kimbangu bali kondima te. Pour la ligne vlouzi kimbangu wale kondimate soko ke esika tsa bakolo ça na Kinshasa yaya bato basokuta partout dans le monde osaya kotala yango osudi kora o tshedi kati wana omone koki osala mwana muki osala mukolo mama mobali koko otie wana ekoki mais bandeko baole ka la télévision baso kondimate ki saba mbalokuta oh si bo kimbangu la musa bato bozo ndimate asala ba miracle bozo ndimate moi je ne comprends pas non tant ba nul ne prophète chez choses à rien solo. Nelson Mandela a couru à 27 ans de prison. Nelson Mandela a 27 ans de prison. Mais Vuluzi Kimbangu en a fait 30 ans. Vuluzi Kimbangu, 30 ans de prison. Mais bon, Vuluzi Kimbangu a kufa avec Ngala Kufa na Okendelelo. Simon a sonné la garde de quoi Ngala Okendelelo et Salamandengo wana. Mais ils ont dit baga ate pour la nine. Ils ont dit baga pour la nine. Landa extrait oyo et puis je me passe il y a des colanda na une question papa ba miracle o baloba ki kimbango tika père mo boyo ayoka gwanzombo et puis il paraît le colonel tâtonnement message et sika le cas soko tie le colonel na mukie kokani ya mukolo ba soko tie koki o ka ba témoignage on était papa ba témoignage à l'hôpital témoignage à l'hôpital il faut comment en kamota lo vivre hein tika ba 3 fois kusani investigation olandila tu y a réellement ceux qui vont dans Zambie, tu comprends qu'ils vont dans Zambie. Témoignage à Lokuta. Hein? Ok. T'as la longue vidéo. Regarde.
Très bien, Olandi vidéo. Oza quinoa, zo transport na yo, vu qu'oza dubitatif, oza na ba doute. Zo transport na yo, kene na lutendele. Na ko peso adresse, komena nga privé, na otindo kuna. Ok, si ko ozu makolo na yo wana, tango place wana. C'est comme ça. Moun na kone ko fungwa maselon oyo ko mona sur place. Ce que kokiyote, yaka susuzonga na media, ba kisa ba nombre ya maloba, oloba susu. Ce que kokiyo, vanda kimia yaka na media, loba ke, ona loba ki, o boyoki, eza lokuta na ke mona maramususu. Mundela zo se permettre oti musika aye amoni andemi, mais yoza awa. Place nzambe na yo amoni la pasi. Ozalaki na libulu kimangwa ya bimisi yo. Mais lelo okomi na lolendo. Lolendo wana nde zoza kuzongisa yo na sima. Kitisa motema tosaka kimbango. Apesa yo maele oko salela makamwisi na mokili. Si longtemps kokotia lolendo na oliboso. Moto mwindo outa wapi. Outa wapi. Yaya makambo oya ba tribu ya baluba ça fait couler beaucoup d'encre ebele bayebi kasi ebele pe bayebi te biso tolingra ko yeba ko fouiner ko yeba vérité zali wapi. Est-ce que savez-vous que il y a des tribus luba na République démocratique du Congo? Banani bazalaka ba kunzi na bango, banani bazalaka ba chef na bango. Suivez cette histoire. Mutu a webet la biso. Kota nenga la tite, kota esika ite yoka histoire, nenga ko expliquer yango brièvement et ko fungola esprit. Suivez. Nous avons des tribus Luba au Congo. Okay. Les Luba de Katanga qui sont sortis en Angola pour prendre la juridiction katangaise. Okay. Ils sont les Luba avec leur suprême Mwatayan. Mais nous avons encore un deuxième tribu Luba qui était sorti en Égypte pour entrer au Congo comme deuxième tribu par la canal de M. Roi Ngongolo Tete. Ngongolo Tete avait 3 tribus des esclaves. Les Tete là, les Mongo et les Lukele qu'il avait acheté à la Syrie, Centrafrique, pour les faire pénétrer au Congo, afin qu'ils soient au Congo comme ses esclaves. Le 4e tribu Luba qui sortait en Égypte, ils sont passés par Éthiopie pour faire leur première escale à Tanzanie. À Tanzanie, ils avaient imité leur sale caractère de pouvoir tuer une fille tanzanienne près d'un état creusé par un Muluba. La cheftaine tanzanienne avait eu une décision de jeter tous ces tribus Luba dans la Tanganyika. Les colonisateurs congolais, le roi Albert Ier, le fils du roi Léopold II, invités pour assister avec cette cérémonie. Et cette cérémonie devrait prendre part avec un suprême pape qui était sorti à Vatican, pays Italie, capitale Rome, pour célébrer une messe de mort autour de lac Tanganyika, afin que les Luba soient jetés. Et Ngongolo Tete, accompagné du roi Albert Ier, le fils du roi Léopold II, il a eu pitié avec ses tribus pour qu'il s'exigeait de pouvoir trier les jeunes filles et les jeunes garçons courageux, afin qu'ils soient sauvés pour être au Kassai, ensemble avec les Tetela, les Mongo et les Luba. Le 4e tribu sera les Luba du Kassai. Ce sont ceux-là qui contredisent les problèmes congolais. Au cas où les Congolais proclament oui et contredisent par un non. Lumumba élu du peuple était du Kassai parmi les tribus Tetela. Pourquoi est-ce que les Luba de Kassai ne veulent pas de Sénégal? Je vous remercie, monsieur. Je le disais au début de cette émission, mesdames et messieurs, c'est difficile que la guerre puisse se terminer en Ituri. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce n'est plus non plus les députés honorables à Samba qui l'ont dit, mais Bayebisa Ngo, Bayebisa Naba Kondikuna Ituri. Ono guerre wana Ituri, et ça la guerre il y a Nations Unies. Oh. Donc pour la guerre ici là, na Ituri, et c'est les Nations Unies là-bas, député Oyo, il a même traité les autorités de menteurs. Est-ce que c'est vrai ce qu'il dit ou c'est faux? Dans les commentaires, mais comment est-ce que député Oyo a dénoncé les choses cachées? Voilà les choses qu'on doit suivre. Bino qui m'a caché. La vérité, c'est difficile qu'on ait la paix présentement en Ituri.
les Wanyabwisha entrent là-bas jour et nuit, et puis ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies. C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Itour qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas, c'est-à-dire même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Itour, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à l'Itour, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population itourienne? Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet, il ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres du comité de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas. Il y a un deuxième solo, il y a ndeko auto jeune fille na kombo ya Evelyne bisolo oyo esalabi na année 2000 na Pointe-Noire bandeko ya Pointe-Noire mbote na bino masolo ya Pointe-Noire da relengi ya bokota partager po yoka lisolo oyo tolobaka chaque fois lisolo ya ndeko ekoki kokoma libiki pona yo lisolo ya ndeko songolo ekoki kosunga ndeko moko pakala pona nini ce que tu l'as dit, intéressant, tant que vous partagez, et que vous komoko to partager et puis basolo ya bona basha fakota la kayango yo mokote mama benga papa ya kovanda papa benga mama benga bana bo vanda na salon bo landango en famille vous allez saisir quelque chose parce que c'est le seul programme la seule émission radio le collé solo na chaîne nabino chaîne du peuple oh ce qui est monsieur Sili il faut aussi simba toujours quelque chose yeah est-ce que ne to beta masolo boué yo ce que Sili au simba le côté so simba le côté na okamo il faut toujours que simba ka quelque chose ce qui est émission oyo et Sili. Yaya, la vie est très compliquée. La vie est très compliquée. Yaya, na peki sakabino, oh non, balobi, mutetel, bolumba, mutumoka bimikuna, eta mo internet, bota la kayango te, basa la kayango na cause la kanfutuma. Oh, to moni fimo kuna, aotambo na boulevard, aotambo na bolumbu, asa étudiante, oh, total te eza envoûtement basa la kayango na ko. Yoka lisolo Evelyne yaya ko fungo esprit. Nobi Isola Evelyne, et ça na Pointe-Noire, dans l'année 2000. Evelyne était issue d'une famille pauvre, à qui moi à Liboso, une vingtaine d'années. Tu peux entre 25 et 27. Tant que Evelyne a ici, baccalauréat, a eu diplôme de terre, a difficulté à consacrer. Alors, mbongo que des collèges, il a quitté, mbongo que l'université de la quitté. Elle était obligée à koluka musala pour na survivre parce que allez sa papa, allez sa libota, baby karane ezalaka. Et Evelyne travaillait chez un Libanais, karane ngwana ba caisse donc mbongo malonga ezate ya comme quoi avec son famille. Azo kola. Alors, un jour, Evelyne à mon moi na bango ya quartier bazala yikutu ba pire pene ba pire te mais ba de ko solo la moi na bango ya quartier wana yena quartier akoma ko rouler carrosse baza presque ma génération moko ba beta banzango ensemble a rouler carrosse tango yeka de la kata ko mapango ah mama boni aya pe pa Evelyne d'ailleurs ma Evelyne akoma ba maman oh ba ko ba maman souffrance oh maman oh ba bela pa pamba wana et ça peut spirituel hein. Comment maman a bien ressemblé malade pendant une année de sa belle à hein?
ceux qui m'ont appelé la rendengo wana ozala mutabela rendengo ya benga to peso numéro apôtre Charlie ou bien donc vous fate la musiko kobika est-ce que komi maman na nga bela kabela difficulté mbonga bakisi nini boy ezo pesa mo ba complication alors tangu ndeko camarade wana ye apesi maman super moi mbonga konso moi mukemke da tangu abandi ko bima Evelyne alandi ah ma copine comment tu vas yo komi na niveau ndenge o komi na mituka makasi boy ba amer ba nini boy bo camarade fiona ya alota mana 3 mituka Toyota Land Cruiser à Sika amer na ba Mercedes oya Jeep wala fo ba ifo na cortège boy ndenge nini okomi boy ndenge nini est-ce que oko sunga ngaite ngape o me mangana zo mbongo to zo ngata na musala na ko lokola yo la ya keba na bilanda landa omoni muninga azwa mbongo muninga azali bien akulaka carrosse kuwela nanu ko envier mbangu te oyebita azwi yango ndenge nini est-ce que komi baya basi bokomi est-ce que komi c'est que bien voilà muninga na si olingi okoma lokola nga likambute comme ça to kutana après des jours na memayo et pas ya boss na biso ata la ndenge ya kosala ya baloba atake pa nganga to pa mutu boya et pas boss na biso sika na kendaki tout le monde pas soif d'argent na ndenge ya babete na voie normale alinga ki pe améliorer vie ya libota na bango Evelyne dans 2 jours aki ko luka ndeko na yo wana to benga ko ndeko te master bakei camarade wana amema Evelyne na éviter ce que ça dit village to ça dit ville ba ko point na bokoisa biso bakei bongo na côté benga ka Chamazansi. Voilà, c'est ça non? Chamazansi. Voilà. Amema Evelyne na Chamazansi. Babi Chamazansi wana ezali côté ya osala lokola eza frontière na Kabinda. Amema wana et pas ya papa moko boy. Papa wana talie, abi ça va, il faut faire la cérémonie. Papa wana azwa Evelyne. Na butu na 0 heure amema Evelyne na océan boyebi ke na point no océan ça l'espoir amema na océan papa wana bandi ko sala incantation abwaki maki ya liboso abwaki maki ya mibale maki ya misatu 4e maki 5e 6e 7e bamoni kaka mwasi moko ya kitoko jeune fille ba sukile soki pe mundele so ba to ba mundele abimi na maya bandiko ya abimi aota mona maya basa ya kopolate ya est-ce qu'il y a un autre monde na se maya kuna d'ailleurs prophète Chico a témoignage monde na kana sa maya obisto ke na nteto ko kene peut-être kuna ko kene peut-être au nom de Jésus-Christ de Nazareth est-ce que komi c'est que bien voilà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Combien? Tango moi si on a bandi ko bimana maya zoya a komi pembel na bango na maboko na ye asimbaki babenga ngonini. Efo na français quoi? Papier duplicateur na bic. Tango komi wana azu a PC Evelyne papier duplicateur a PC Evelyne na bic. Comment makambo oyo on a besoin. Et vient la commis. La ligne comme na mbongo, na comme na vie à bien et conso a commis. Ça va. Azu papier wana. Moi si wana a solo na grand maître wana na litoi. Moi si wana baluki ya la kata ya koti na ye accueilli. Vous comprenez de qui il s'agit? Ce qui peut sirène sur ni za ndengo na vous comprendre accueilli na ye. Grand maître wana papa wana AMC ça va ndeza di awa nyonso esili yo vino ko changer o komi wana olingi yango ekosalema na yebite mbongo ebadobima na ndako ebadobima na saki na sambe tout ça on n'a pas déterminé biso betra solo kaka ndem taisi biso tangu bazongi papa na MC tu auras tout mais conditions za moko on va le respecter conditions yango nini ayebi c'est bon ngazali wana chaque jour na 0 heure yo il faut le Carrefour moko boye rond-point moko boye otambola kawana mutakala ozo balukwa tio ko mona princesse aleki to pe sur na leki
abomona naye après olati bilamba okeyabi wana ouais un petit problème okosala yango pendant 6 mois yaya ok ba pesa ba témoignage awa mutu na mutu asa étoile na ye soko okepa bakaka kanya mpemba kuna bango basoka et pas mususte ka étoile kaka ya yo bakozwa ngo peut-être nzamba sala ki ozwa dans 20 ans dans 15 ans dans 10 ans bakozwa oya yo wana ba poussi yango pembe et bakopia au 50% kaka on so de kepa na bango ok ça la bango est-ce que komi to peni yo tena nga ba j'aime to so la pembe papa fisto ba histoire lo bien on était ba bête raso robete là otala ba témoignage té peut ba mande wana abi wana za petit problème akei na ebite mbongo ya Eveline e utaki ndeni Eveline akomi na mbongo abandi pe kotabwa na ba super charge ba bitu ko ya danse améliorer par la bango a Bukimir atonginda kwa sika asombeli pe mama na bango la famille na bango lupa atongi et tout ça elle a fait ça dans 4 mois chaque jour Eveline asala ka ndengo wana tango ba komi na 5 mois n'est-ce pas 5 mois kaka sali makambu adi pe kotabwa na ba master kiri mbala moko muninga na yo wana azina Brazzaville a comme ko va na Pointe-Noire baza écurie moko te mais ba kangana ka basola ka poyem da pesi makambu n'est-ce pas tango goki 5 mois bafanda ka bo sangoleki eleli pardon babenga Eveline po bako ba pire te ba ti pala ba fia mbongo ba jeune fille mbongo o ne kirina ye o pene kirina ye est-ce que bokomi mutu na mutu na ekirina ye mbala moko sangoya ono camarade na ye wana o apesa ki makambu o abaki pas grand maître a sali accident grave a koufi sur place. Oh, et puis si stress, camarade a koufi ndenge ba kepene matanga kuna na famille ba ledi, ba se bimbati na mort ba ledi akosakana te. Eveline azongi siko na ndako. Tango azongi na ndako na bango, alali pongi. Tango alali pongi Eveline alali pongi, camarade na ye wana ayelie na ndoto. Et puis Eveline batuana baza lokuta. Ndenge na sala accident wana bango de abomi ngai bakena ngai na kende kosala bango mbongo apesa ki ngai wana na bala ko rembourser yango na ebité mais luka moyen yo soto Eveline o se séparer na batuana soko se séparer na bango te o kolanda ngai awa le prochain e kozala yo pe ba ko bomonde abomi ngande ngwana Eveline tanga la muki na tongo e pesiye mutuko so e pesiye bien te. Et puis Eveline bien te donc mouté que soit a commis mal à l'aise à la guité donc journée à qui bien te alors pour la longue la stress a bengi ba camarade atambra na bango a bengi ba camarade na ye a te ba na mutuka ba tamboli na butu wana ba kei boîte ba meli pour na se défouler à longue la stress pour na ye ba mela Eveline la lango masang ba ti tango commis 2 heures du matin et venir l'esprit aux 2 heures mais ngana 0 heure na luka Carrefour te pour attendre mutakala ya o moni mutu o jeune fille ata mobali ata mwasi o to moni mutu ba mutakala kuna ata mwana nzela ya kolanda te po abomination o se maudire yo moko o musicien tel to moni mutakala na bimina mwasi bobo o fille tel théâtre kotala ya ngote yo mutu wala kada ono papa fiston tinela na no ba bulumbu wala ya abomination basala ka yango na nko eza besa wana monde wana o mona ka yango te o mission na bulumbu na ebimi na sima abimi album et ça le succès. Tina ba musicien chrétien, oh musicien chrétien wana par mégarde vidéo na bolumbu ebimi et ça par mégarde te basala ka yango yango ndenge esa bango kuna pour avoir un succès autant de batu botala ndenge botala wana yekuna lupembezo ba ko récupérer ba chance tabino est-ce que komi to soli pembe Eveline tangu siko abosana 2 heures a sutuki boye abi il faut na kende ba basa no abimiti pour pas que la mutuka stay beaucoup de la mutuka te je dois aller quelque part a pesi bango mbongo bazwa taxi abinga na kei bozo taxi bozonga
Eveline a côté na mutuka na ye a démarré à luki Carrefour mo pe wana a côté na Carrefour wana Eveline se déshabille a télé mutaka na Carrefour wana Azeli bala 2h Azeli ti ba 3h et ba ko bete ba 4h bo e wana molini ba no kenet a moni que sirène a été donc sirène déjà à l'écart déjà. Elle a compris que c'était fini pour Nangai. Eveline a kumutuka azongi mbango epa na bango. Tanga kopa bango na ba 5h à 6h à la musi maman na bango. C'est ainsi que Eveline yemoko a beteli maman na bango lisolo nyo surtout o na beteli bino awa. Tangu kaka Eveline asisi kolobaka ndengo wana abaluka boy. Sirène ngo mona kai wana. Oya mona kai premier jour. Oya pesa kai bic na papier a signé. Oya kobaki mama bango besoin a signé ki. Yaya yolo tindoto. Ona la tindoto mutu moko boy azaki toko mwasi moko boy ayelinga papier na signé. Yaya o signé ndengo wana. Boya ngote na ndoto, boya kaya ngote na ndoto. Signature oza makambe bele. O ndoto na loti mutu ayelinga na signé. Boya ngona ndoto. Esoloki to soli pembe. Tango asisi ka koloba boya ata la boy sirène wana azokota. Tanga koti wana tango kaka Eveline na moni ebo ganga. Tango ganga boy dernier soupir. Eveline na koya libela départ. Sans doute on comprend que y a que joyeux pour abébé simibeko a kende ko salaye. Est-ce que c'est vrai que Eveline a bourré mebeko oui. Mais pour la moko, il faut que y ata bourré mebeko te. Ndenge muninga ko sinale. Balinga ba soye kaka. Tala kunteki, tala kumamba. Contentez-vous de ce que vous avez. Est-ce que komi ce qui est bien. Tala li solo Eveline to bombela kiyo yango wana isuki awa. Na di solo ya fameux pasteur Freddy. Soki li solo oyo se pelisio te meta yo partager yango peut-être ko sungande komoko songolo et sikamoko pakala. Yo mutota la biso ya soki osene solo ko pesa tindela biso audio li solo to koyoka yango to ko beta yango kaka ndenge olingi to beta yango. Soko lingi to tanga kombo le roi lotangi ba pasteur Freddy ba frère Freddy to ko tanga yango. To tanga ba Eveline to ko tanga yango. Soki po boyi totanga kombote to beta lisolo kaka ndengo wana biso to fonctionnaka ndengo wana. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Le mokolo ya samedi n'est-ce pas? Mokolo ya samedi lo samedi to kutaino après-midi pour na deuxième numéro. Entre-temps, partagez oyo. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous hein. Chap chap. Et tchara. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjo